Tika Tikicha. Merci. Voilà. Attendez, To bénir yango. To bénir affiche. Ah ouais. Le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé à travers l'un de ses dignes fils, l'humoriste Anse Luzolo. L'artiste baza de cœur, baza toujours debout. Elle se voit pour lui très fort pour la réussite. Et là, on a félicité moi qu'on a nous allé fanatique. Merci pour les fanatiques, merci pour comprendre ce que yo. Pour bana ikolo bana biso to zaka na ghetto, siko to komi na chambre. Qui tous en même biso. Petit. Gaf. Na mukanja. Na mikanja yangwa isenga qui tous en te. Mais Naba oyo ba compagnie Anse Luzolo nzambi apambula bino Amen. Naba fani oyo biso bazila ki biso ba moni biso te Ozokende kaka. na peti bino mbote bele Elle fait partie de Boki. Ah, comme Simba. Action. Merci beaucoup d'avoir dit l'entrée du jeu. Nous voilà ici présents. C'est pour célébrer une victoire. Le 13 juillet 2024, le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé à travers l'un de ses dignes fils, l'humoriste Anse Luzolo, au théâtre des gymnases de Maribel. Donc avec succès, voilà l'équipe ici, présente à Kinshasa, célèbre cette victoire avec cette réussite, comme on dit à Kinshasa, plein à craquer. Voilà, à cette occasion, nous allons ouvrir cette bouteille de champagne pour célébrer cette victoire. Bomonia wa papa maman Balio Sombo. Ouais, ça qui prévu la délégation. Koko Bilal, tout le monde. Vieux Gaou qui arrive. Bango nyonso. Basepeli makasi. Nandenge. Victoire ou salami réussite à spectacle. Yango Tina Kani. Tozo Fongola. Champagne pour encourager l'artiste. Lui remercier. Féliciter la maison de production à travers M. Franco et la maison WDH, je crois. Voilà, et la maison de production, Badat Moussou Koya et l'artiste Baza de cœur, Baza toujours debout. Elle se voit pour lui très fort pour la réussite. Voilà, on va saper. Voilà. Attendez, To bénir yango. To bénir affiche. Ah ouais. Maintenant chacun. Si Gabo l'a dit. Anse Luzolo, Fantomas. Félicitations. Félicitations tout le monde. Et nous profitons pour remercier les boss David, le boss Kelly, Kaloubi, les nécessaires. Toujours. Le général Dodo Chinyama, Yacheri Monga. Son Excellence, le gouverneur Congo Central, grâce à Bilolo. Sans oublier Las Visor, Nicolas et ingénieur Hilo, sans oublier Bertin. Voilà, Tozo célébré. Voilà la structure. La mignonne
Gladys, yaka. C'est que Gladys, voilà, Gladys, tout le monde. Nabato Musubaza absent, donc voilà, il y a Motina quand on s'est le vieux, à cause de l'ilobate, à la voix, il y a Hans Luzolo. Des fois, ça va manquer. La gymnastique, nous sommes là, il y a Gaou, Bilal et Zaki Bézé. C'était une réalité. Côté ambassade, nous sommes à la dernière minute. Moi, petit quoi que moi, Salami, c'est juste une partie remise. Il faut que ça. Quelques documents selon l'ambassade. Et puis, ma maman, c'est Zanango, Pepele. Voilà. Merci. Tokoiko beta maboko. Merci, c'est Kika Nenge Sekalobi. Et ça qui hésité. Donc, il y a Fantomas qui a préparé qui penda. Il y a une délégation. Mais nous avons mis Moko, Ayebi et Salamaka. Mais Toko Zarakaka. Et là, on a donc mis en Olympia Toko Zarakaka. Et là, on a remercié la Bosso, maison de production, où j'ai confiance. Il y a un artiste qui est dans la salle, il y a Maribel. Et en tout cas, merci à l'artiste Longo. Nous avons accompagné l'artiste Lobby. En tout cas, nous avons dit que. Et là, on a félicité Moko, nous avons fanatiques. Merci pour fanatiques, merci pour comprendre ce que vous avez dit. Ghetto, c'est que vous avez dans la chambre. Donc, et ça dit bien, pendant que tu es dans la chambre, et puis, vous foutez les billets, vous longez dans la vous n'y êtes pas, vous tondez ces logo. En tout cas, Nzambe a pas mon labino nyoto. Tu mets les bangos nyoto maboko. Fantomas, my love. Voilà. Koko Bilali. Yangwani kaka. Ndangi président Balio. Alobi. Tolinga qui tout ça dans la personne. Un petit gaffe. Na mukanja. Na mikanja yangwa isenga qui tout ça la terre. Mais naba oyo ba compagnie ansi luzolo. Nzambi apambula bino. Amen. Naba fani oya biso bazila ki biso ba moni biso te. Ozokende kaka. Na petit bino mbote bele. Nous continuons à soutenir Bisson. Tout bon, il tout kumba kabamandia, tout c'est un kabino. T'es là qu'à se mise, hein? Tout le monde a un bunzu, mais son amesso. Lele na yeu, pesilingai, kaka kuna na zungi, na kumbisiyo. Na kuluba mingi te, dege lutonje sake sali. Na pesi bino ba meresi ya mingi. Nzambi apambula bino, vous continuez à soutenir Bisson. Amen. Na pesi bino mbote na kumbu ya sali. Voilà, et Ngambe a dit tout le temps en mouvement accueilli par Gabriel. Moi, non, il y a un peu mieux. Un Ngambe a un peu mieux. Et pas à Korobilal, pas dans votre Korobilal, tout un peu. La fois qu'il y a des dossiers, Azate, il faut l'endayer. Non, ne touchez côté Bibo. Voilà, un mot. Voilà. Touchez la Bibo, va toucher la Bibo. Merci beaucoup. Merci d'abord à Fantomas, Hans Zolo. Félicitations. Naïbi qui est surprise parce qu'il n'a même pas informé que tout ça est local. Je vais aussi prendre toujours. Donc merci. Je crois maman Niès Fazala, maman Bota Luzolo Maza Anzela. Je connais habité son titre au Panzana. Peut-être à Okuma. Petite sœur Azana, Aziz Azana. Petite sœur Hans Luzolo Azana. Donc famille Mobimbezawa. Merci à ma comédien tout. Merci à Mike La Duchesse, merci à Igor 2 minutes, merci à Meta Pinga, merci à président Sietoula, merci à président Caleb, merci à président Duche Kapanga ou à Angleterre, à Fouti à soutenir frère Naye, merci à président Zigura, à Zagui Nassal, merci à président Devos, merci à papa Harry. Donc, comédien tout, vous êtes présent, merci à Bino. Donc, merci à Karine Mokonzila Baron, tout le monde est toujours arrêté, qui toujours wana. Merci à Bato, tout basala qui prestation. Il y a Liboso, Mapipo, merci à Yorobo Swag, merci à Prince Bakali.
Oh, bah, merci aussi à Migueniema à soutenir en sous le zone vraiment ma casse. Merci beaucoup. Sur la vérité, tout le monde a la vidéo dans Migueniema. Tracy Melenga, Glody Yasuka, merci na tout Bossali, surtout Bossali, vous comprenez tout ça sous l'émotion. Tu as un choc, il y a un loyo. Merci na Belleville Candy, ou tout ça, il y a un restaurant. Belleville Candy, merci na contribution nae. Parce qu'à promettre qui paye que ceux qui visaient bien ensemble, des personnes habillées avion, malheureusement, et simité, mais merci Belinda Candy en Angola, au Talabiso. Merci na tout, merci na Franco. Maison de production. Monsieur Franco. Merci beaucoup. On est ensemble. Je crois prochain voyage aux Anabiso. Merci pour la mère Méje Ngolambe à soutenir. Maman Méje, moi aussi Mbali Osombo. Maman Méje, merci Nayo. Félicitations à Gabi Bolembo, Maman Tumba. Ça il a 3 ans Nayo. La petite Maloba pas petite sœur Kuna. Voilà, petite sœur Maloba, c'est pour dire que hormis la délégation on a Bomani Gabriel Azalaye Kuna, il est parmi délégation moi na bis dans la équipe nyonso Gabriel Akei Azalaye Kuna azui pe visa na na bokasi ya maison de production pe Anse Luzolo. Voilà, dis un mot. OK. Tu es un ami français mais le lingala pardon. Bon comprendre ngana misala na makambo te. Et lingala pardon. OK. Linga est moins passé. Il faut forcer kaka ngana forcer. Contre-jour. Prends courage, Lingala entre. Bon voilà, moi Ngaï Aziza. Voilà. Vas-y. Ngaï Aziza petite sœur ya Hans. Naye Lelo qui représentait famille pour dire merci à toute l'équipe qui ont soutenu mon frère pendant ce spectacle. Nazana bakolo awa. En tout cas, chrétien. Tout ce qui se passe au milieu de nous, on bénit Dieu pour cela. Voilà. En tout cas, na utipe église. Na yepe na bénédiction à pasteur Flavien. Ou à zape pasteur na yebisika ya memanga pe na église. Pasteur Mardoché. Et ma prière en tant que petite sœur, en tant que fan, en ce jour est que l'eau à gravité senga que soit mutama et l'oignon soit kilo et matériel faut écouer. Mais nga prière nanga lelo na sengiete nzambe o ya équilibre. Tangozo matawana à stabiliser en hauteur. Voilà. Un petit mot alors pour ta nièce. Ta nièce était. Ah, elle, je l'aime beaucoup. Elle sait. On est en contact tout le temps. Je l'aime à mourir. En tout cas, mes salutations à mes nièces Josiana, Priel, Emma, Johanna et à ma belle-sœur Sarah. Et merci à tout le monde. Paradis. Voilà, nous profitons également pour remercier aussi nos amis de la presse, Obazalia Liboso Nabiso, Bariko accompagné, Placide Mosengo, Daniel, Niki Kumbu officiel, Prince Luamba, bon, tout le monde. Voilà, super promo, tout le monde. Voilà. Bio News Télévision. Voilà, ici, c'est pas seulement boire. Il y a ici, il y a à boire et à manger. Maintenant, tous les casques à table, nous allons manger. Il y a à manger toujours pour célébrer. Pour célébrer 33 chicken. Voilà. Voilà, merci. Le vieux, merci. Les vieux Gaou, nous sommes ensemble. Bonjour Yaya. Ensemble avec la grande famille pour Bassangan Lelo, on a CPLA pour célébrer victoire. Et Salamaki, ils ont au rendez-vous au Paris. Et l'habité d'impression, ils ont déjà au Sangwana, côté de la Badili, comment est-ce que Marabno sur les cas. Non, et c'est bien parce que nous avons Nazaraki. Il fallait Nazala Péwana, Nazaki parmi. En tout cas, au PIM là, et ça m'a visé à Moutou, tu comprends raté. Visé à Moutou, tu es artiste. Et ça visa, il y a Bakolo Nango, Bakolo Mboka. Il y a des documents. Tant que document, en tout cas, pas document, Makamboute Zaki prêt. Ba document Zaki na erreur. Et nous, le bateke pour na États-Unis, soit Makamboute na erreur, on ne va pas ça yo. Non, jamais. Et ça, il faut qu'on règle makambu nyonso oyo bango bat. En tout cas, ça qui n'est pas faute et belé. Tant qu'on va passer qui biso na yeba kité. Là na ko tala bien na oh na la tia avocat mais boza na erreur belé parce que biso tozo kende Paris mais bazo ba to za na Belgique. C'est quoi on là wapi.
batie yango te batie do makambo ezalaki bayere bato babandaki kosala me bakomprenaki te bapimi biso basali biso refite mais bazongiseli biso banini ke bobandela bapesi biso refite yango omoni ke nzambe asongi eloko na félicité kaka na petit nanga Ansi Luzolo Fantomas merci petit nanga na confiance oyo opesaki mpo apesaka nga confiance abi totikala na yo yaya oyo opesaka biso esengo ozalaka na baleki na olere nyonso tu fo ozala na premier spectacle nanga na Maribel alors malgré nazalaki te me na Olympia tokozala na préparaki talaka nga nakenda poto te nga akenda Miguel oyoki différence nga kenda poto te ne bakokendaka na Paris ake liboso ya Tour Eiffel nga namona Tour Eiffel te nga namonaka Tour Eiffel ntango wana ezalaki Miguel so moto auti mikili talaka na 96 ntango so okuti mikili oye ovandi so oye bato omona na ntongo bato baza liboso ya lupango na bino batondami baozela batala ndenge olati po garçon auti Miguel lelo balobi oyo bauti mikili biso yaka Miguel sikoyo nayebi tout nayebi natambola yango nasala 3 ans la première voyage na Chic Choc Loyenge natambola Europe mobimba en commençant par la Scandinavie donc Norvège, Finlande, Danemark, donc tout Suède, tout nasilisaka yango mais le mot affaire yango te mona na Chic Choc Loyenge avant bozokumba na bla tala liboki ya ba comédien bosi retrouver na mboka ya bamindele boseli musala na bino mais après un moment tout le monde lokwa neti makambo ngo lalaki tout le monde siko Ansi Luzolo neti on dirait le kamango donc parmi ba comédien quoi ba cité lo mo boye ninge ni zo omona ke lokolo mona ke lokaba bato basala ki nini neti bo lali production ezali suscité mais très bien merci na okeno musikate très bien ngomo ina féliciter Ansi Luzolo et puis na baoyo ba pesa ki confiance pas artiste donc on peut dans basunga bango ba producteur wana na maison na yemo bimba do enlever des rideaux kaka lelo ezalaki ka il faut musicien moko mema bato yango nga linga yango te musicien moko ba pota nga na bimi yakile musu ba musicien musu te ta nga na bandi ya Malio donc lelo na 44 ans ya boulot 44 ans depuis 80 donc yo mutane non biso ke de Chic Choc Loyenge après biso mutute to sali production na biso na Irlande to sali na Londres to sali na Suède na Norvège na Danemark na Rotterdam na Duisbourg na Cologne do to tamboli partout mais lelo na félicité petit nanga Ansi Luzolo a osé au sakanate na Maribel na place à 800 places quand même ça va 77 € na mutu na se akiti kozwa ba misu bato batondi et ça dit déjà biso esengo po balobaka na biso tozaka na ghetto lelo tozana na chambre et puis na félicité bato oyo bayaki kotala batonda wana do papesi biso siko to bana komona na live ozomona nga fara ezali kaka il faut bamema ona na mutu moko boye ale artiste bino mo pe bozana bo moko fox wana bo poussa ke makambo ke ndali boso soko artiste azana motema malamu lokola petit nanga Ansi basé belete donc mosusu pe azoloba nganga mene memae po azobanga pe memae na walianga te ozoba kwa ba lion na komi na seli na komi lokola lion donc lion te ntango nalataka komi lion sikoyo aseri wana etali ye te tozalaka ini ke soko lelo ya mbalo ya ye soko nazalaki na Maribel soko na bimi implice nasekisi bato na grâce ya nani ya Luzolo donc c'est ça kozalaka motema malamu wana okanisa talaka nani moto akanisa likambo wana te moto akanisi nga kutu nabimaka na nga mais okanisa eyoma mais pourquoi choix ya Ansi Luzolo et pas na yo pe mbali esomba parce que bato pe bazamo ebele kwa ni choix na ye parmi bato nyonso na yo kozaki na kato sere tevaki mais zaka ndenge moko pende bato pe basa ebele ati bomoni te ka ni choix na yo kaka yo sere pourquoi yo sere tevaki po nazalaka na leki na nga très bien moko koboya na bana na nga talaka na bana na nga na mwana nga mwasi aza na poto ya suka exaucé donc ntango akomika na Bruxelles ba Ansi mutaka na ozwa ye akene na pa on mon déjà famille donc Ansi soka uti mikila ya akitika na 20 maman abenga ya na ye yebisa ma meche pesa ma meche do asainga na do merne après ma petite madame na olia nyoka donc olia otu ya olia na do ndaku na ye donc c'est ça donc ils a famille
depuis ngana sakana ba petit nga boya ba petit te siko ba petit tout baninga ya Freddy na bango po nazana nga ennemi na moko te nga nazolinga lobi bambata po biso pe tozoleka lobi bango ba remplacer c'est ça ouais donc c'est ça donc koyeba eloko ni oningo sala po na mona ka po asa ngana za yambali fo boya ka ba petit non yango wana te donc c'est ça donc asa mwana ya ndako epananga voilà si je comprends bien soutien na yo to bani le lope ka ngana yelelo te tanga o futela na babandal nanu kutu te asa pa Caleb donc ngana ya kana parler ko tala ye talaka eloko wana est-ce que tozana ngoti to comme na ajoyo ye pa koli akemikili avani akoli si pe esprit ayaka parler to vandi to lia to vanda ka soka ye na kena place azolala mutu musa ko ye ba place azolala te ngana yebi voilà a signaler nga vena na place boy donc son numéro na ngana bengi ye nanu atikala te OK à répondre donc fa yamba ye moko donc c'est ça eloko donc a inviter kinga. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà bandeko ba otala biso bazela bino ba moni bino te ba retenir ba retenir que l'homme propose Dieu dispose donc tokozala na Olympia de Paris tokozala po esili na mte tokozala tokoya ba komona viega ou ba komona Bilali ba komona pe ba musu ba surprise ezali po tokozala mais ba fana na yebi ki ba fantiki na ngaba za kilo belé ba master ba sali ba vidéo ba biata ba yena basaki badindi ba vidéo problème yate to ba na mputu merci président ndenge bo soutenir en Zolo jusqu'à la fin nzamba pambola bino pin ba alter nyoso tout ba yaki ko soutenir ye nani Siatoula ministère Siatoul et puis na mona ki petit nanga nani ba petit ngo basé belé wana Alisala et puis na pesi na no ya Gabi petit nanga Gabi son tumba donc na mikili alela ki trop donc c'est bon et ça li bien donc on moni ko sana ba ya boye donc yango wana nana ngana likama mutute soko eza tour na ote ko welela te donc yango wana nzamba pambola ba artiste nyoso apambola pe ba fanatique na biso kitoko boya ka pende belé ezaka ndule te eza pe ba artiste lelo asi mutabandi yango tondi maye chobo merci beaucoup merci